Makambo somo. Hey, bandeko nanga makambo esi ekoti nango. Yango soki matière, oto benga matière, soki ekoti moye pe to boya ezate. Biso to koti saka donc soki matière ekoti, biso pe to koti. Soki pe akolobe ezate, to lalila biso bapongi. Ezalaka nango ka bongo. Ya tout oyo bandeko nanga makambo somo. Ya somo penza makambo kobanga eye sikoyo na kote ya ndeko na biso Linda Coates. Linda Coates balobi bandeko nanga makambo eye somo. Somo penza makasi. Linda Coates. Linda Coates. Linda Coates azape mwasi kitoko Mena o batu ba oloba kotala elongi ya Linda Coates kotala ndenge azalaka na o batu ba oloba eyokokana te me nayebi te bandeko nanga makambo eza nango ka somo. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino Linda Coates. Linda Coates moko penza ya ba comédienne na biso ya tongo. Oya sepelisaka biso, oyo soki akoti sur scène, en tout cas ya koti sakaneka makambo. Yazalaka soki akoti, français ki zongi. Soki akoti, bande konanga bo sentir que non, mutu penza aza eza na mwasi moko kuna aokoti sa makambo. Sikoyo la famille ya lelo eye makambo moko ya somo, makambo moko ya shosho, makambo moko bandeko nanga balobi ta to vanda ka boete makambo yo il faut eleka kaka na réseaux sociaux. Yango bandeko nanga to memeli bino lelo. Mais avant to kota na moi sujet na biso to kota en profondeur eza makambo nini Linda Coates sali nini komelie bandeko nanga ekozala bien nanu na ya ko sensibiliser batu nyonso oyo bakoti sika na chaîne na biso. Si c'est la toute première fois ya ko kota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba toli pas possible, chaîne moko ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information oyo eza nango exact et pourquoi pas chaîne abana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka toujours bien ce que zolandaka oyo ya bino na kombo ya Étoile Lune Inès TV zala penza ya kovanda. Bisika nyonso bolandaka biso zwa penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu ka ndenge kendaka, kote mosusu ka ndenge to salaka na biso. En tout cas, talela pe heure. Soke monike non, heure oyo. Eza ba heure oyo liaka petit déjeuner na yo. En tout cas, na osenga na pete nyonso. Kota penza olia petit déjeuner na yo. Soke monike non, eza heure ya... Je m'excuse, ya repas na yo préféré. Na osenga na yo, na pete nyonso lisusu. Kota bandeko nanga olia kandenge zalaka repas na yo préféré. Mais ce que monike non eza nango pourquoi na osenga na yo kota penza olia soupe na yo na système moko kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga kandenge to beta masolo bo matisa pe ba volume bo sala pe ba partage na 10, 15, 20, 30, 50 pourquoi pas 100 personnes na ba contact na bino e ko sala biso to.
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo, kimobali et télémaka bien te. Awa, yo kayango et télémi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman. Kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker aye penza na ba makambo, Gavker aye penza na ba solution ya kilikili, Gavker aye penza na ba solution ya somo. Bande konanga bo benga Gavker, bande konanga bo solola na Gavker. Pona ko bela na bino bo benga ka Gavker, ba solution kuna eza, ba prix na bango pe eza nango kitoko. Ba solola ka pe bien, ba zalaka na bango en ligne 24 heures sur 24 heures. Tant de personnes ba oya ko tuna, sikoyo bango baza musika numéro na bango oto mona eza ya Londres, siko to kozwa biloko ndenge nini. Bande konanga komela bango, ozala na Afrique, ozala na Europe, ozala na Amérique, ozala na Asie, partout dans le monde, bakisi na yo eko komela yo. À partir à téléphone, bande konanga ba ko consulter yo na pete nyonso pe na kitoko nyonso. Donc eza moi bongo. Lelo la famille toye na Linda Cote. Linda Cote, tala kombo kitoko, Linda Cote. Alors, Linda Cote aza moko ya ba comédienne o na minute oyo na moment oyo place oto yebi keno Linda Cote ajouaka eza na SB. SB wana eza groupe ya Mams qui est si la bisalu nde place kuna ajouaka la famille ebele ya batu déjà to yebi keno Linda Cote azalaka mtu SB. Bon, na ebandeli na ye Linda Cote abando sala na ye ba film classique kande to bando mona Linda Cote ayemba kape na koyemba na ye wana na ba mwa ba film na ye wana eyaki kosala keno ayaki kokota na banzonzingi siko na banzonzingi wana mingi place kuna jouaka ezande epai ya Mams. Epai ya Mams azalaka penza la fille chérie de maman, mwana penza ya maman. Batu o bazalaka bana penza ya Mams oyo mukili mobimbe yebi ezalaka Linda Cote na Gaspi. Lelo pe tokomi komona Michou pe akomi komi kotisa epai ya Mams akotaka penza me bana penza oyo Mams penza yebaka keno ba oyo bana ezalaka Linda Cote na Gaspi. Alors quand ndenge to komaki komona parce que la plupart de personnes bakanisaka déjà quand to mona ka pa Belvi Kandi, to mona ka ba Sylvie Eseka, to mona ka ba Siana, to mona ka ba Daeli, ba jouaka kuna et pa ya Dina na la douce to yebike mwana na ye penza za ka Sarah Masiala. À qui nous saluons d'ailleurs en passant. Sarah Masiala bébé penza ya Dina na la douce. Bon mona ka matanga. Dina na la douce azo mesaye maya zaka boye na maman na ye Sarah Masiala lela ki bébé somo. Pour continuer la famille. Alors
sikoyo bango nyonso batu na batu baza na bana na bango moni yo moko ozuye komi ko former bango malembe yango pe Linda Cote na Mams eza bongo. Sikoyo problème eko sala eza que la plupart de personnes bakanisaka déjà que non ndenge Linda Cote aza mwana ya Mams ye akotika la ko jouer kakuna akojouaka lisusu place mosusu te yango la plupart de personnes déjà batiaka na mutu. La plupart ya batu batiaka na mutu que non ndenge za boye Linda Cote akotika la ka epa ya Mams akokende ko jouer bilsika moko te ye akozala kaka na SB nde place akobandaka ko jouer e ko sala que non to komaki komona Linda Cote akomaki kokota na bagag ya ndeko na biso Jérémy Chabani. Déjà à partir à wana ebele ya batu déjà bakomaki koloba. Comment ça fait-il que ye Linda Cote aza lisusu na SBT ye Linda Cote akomi lisusu ko jouer epa ya Jérémy Chabani. Bon, koloba wana ezalaki penza ebele te. Ezalaki penza ebele te mais batu babandaki déjà koloba yango ata biso moko kutu toyaki kosalela yango ba émission te parce que tomonaki kaka ezaka congolais atikaka makambo te. Congolais lingaka place nyonso makambo ezala makambo ezangaka nango te. Et après ça du coup toye komona après moi ba makelele ya ndeko na biso Rosny Muchopi bando sala ba film na ye aosenga famille bota etala ye aosenga pe SB le Zabakuku batalaka ye bandeko nanga bien que ba mafinga ezalaki ebele bato ebele bayaki kolobela ndeko na biso Rosny Muchopi parce que pona Rosny ye azosala ba film problème na ye ezalaka kaka ndenge bato batalaka Belvi Kandi ndenge bato batalaka Mams ye pe batalaka ye ka bongo bato ebele bayaki kofinga eyaki kosala keno azongaki avandaki nye abandaki lisusu kosenga bato batalaka ye te. Ale toya kovandaka ndenge tovandaka toye komonaka filme na ye oyo eza ya mikolo oyo filme oyo ezotalema mikolo oyo filme na ye ya sika ya Rosny Muchopi toye komona Linda Cote pe na filme wana aza bandeko nanga apparition to présence kaka ya Linda Cote na filme wana lelo oyo la plupart de personnes bakomi ko traiter Linda Cote que non aza hypocrite aza mwana mabe a décevoir Mams aza mwana moko fo azala mosika na Mams batu balobi que non bango babandaka boye. Après quelque temps omona akomi kobimisa makambo Mams alobaki bato ya SB balobaki babandaka boye bandeko nanga dans na minute ndenge to oloba Linda Cote bakomi ko traiter ye na ba nyonso penza makasi yango esalaki ke no biso to ya kosala émission kande na lobaka chaîne ya Étoile Ines TV ezalaka chaîne moko commercial. Chaîne na biso eza chaîne na bana nzambe na lobelaka batu nyonso quel que soit famille libota quel que soit les abaku quel que soit bana tout na lobelaka natalaka soki na moni keno na lobeli ya ye soki 2 fois 3 fois na omona visibilité ya malonga te yango bomonaka mosu batu mosusu ata soki eza koinda moyena ko na ya kobeta masolo ezalaka te. Pourquoi? Parce que ngape na otalela audience ezalaka toujours bien osali émission batu batali mais soki émission ezotambola te bandeko nanga esalaka mwa pasi eza énergie to bimisaka donc ezalaka mwa bongo. Je suis sûre et certaine que tant de personnes va comprendre. Voilà. Siko lelo batu ebele bakomi ko traiter Linda Cote na makambo ebele aza mwana mabe Linda Cote aza hypocrite Linda Cote ifo azala mosika Linda Cote oki songi bandeko na ngai yango esalaki keno Étoile Ines TV lelo aya kosala nanu émission to ya kosala nanu analyse sur makamboyo bandeko na ngai natuna nanu balobi ka batuna kaka toza bana nzambe s'il vous plaît ndenge za boye
c'est que Linda Cote aozalaka kaka na SB aokenda akojouer lisusu place mosusu te wana ezaka mutuna donc ye penza bacréa ye ka mpona SB la famille ezaka mutuna na tuni ka ndenge nga mpe nakotaka na baanalyse na nga bon soki tokoti penza na analyse na biso ya bien tozalaka honnête. Linda Cote est encore trop jeune. Aza nanu. Kozala pe jeune wana. Aza na avenir moko mulai. Liboso na ye. Avenir penza mulai. Mais akoki kozala jamais limité ka na place moko te. Toyebi ke tant de personnes. Surtout bayebi ke no mams. Nande kona biso Rosini Muchopi bayoka na kate. Pona bango ba omona neti trahison moko boy na côté ya Linda Cote. Mais la famille, s'il vous plaît. Makambo susu total ngo na miso ya kitoko. Total ngo penza na miso moko ya bien. Tozala pe batu kanenge tomitiaka yo moko lobi ke non si j'étais Linda Cote. Est-ce que nalingaki na sala nini? Na kibo jeunesse na ye wana. Aza na posa ya kotante. Parce que dans la vie, mosusu okanisa keno mutu oyo aza pembeni. Mutu oyo aza déjà na kombo. Yende akosala keno ngape na okomata. Mais peut-être eza mutu wana te. Peut-être eza mutu moko yo kutu yo moko kutu oyebaka te to okanisaka pe te keno mutu oyo akoki komatisa kombo na nga. Batu wana nde batu o bamatisaka batu. Peut-être komata ya Linda Cote amata. Azala musika. Peut-être eza mamste. Mamste eza kaka nzela a formé ye. Mais mutu peut-être komatisa ye eza mutu mosusu. Alors, na vie oyo, atantaka toujours chance. Akoki jamais kaka kovanda bisika moko te. Non parce que nga naza mutu wa SB na tingamaka na SB. Ezalaka bongo te la famille. Ezalaka penza bongo te. Nga na encourageaka toujours bandeko nyonso. Ozala te ke non mama intela lingaka yo. Mutu tela lingaka yo. Mais soki opportunité monani dans la vie. Les mal les a peut-être que non. Mutu oyo aeda yo. To mutu oyo forma yo. Mutu oyo apesa yo kombo. Soki lelo to ekoyeba peut-être Linda Cote na zela ya mams. Peut-être ye Linda Cote na côté na ye. Peut-être akomi ingrate. Quand de tout le monde a kabatu mosusu, akomi peut-être kufinga mams, akomi kolobela ye mabe wana nde mabe. Mais ce qui est kaka likambo a chance na tante ba benginga awa na kendo jouer ba benginga awa na kendo jouer. Ce qui lelo bande konanga to lobela ba mama na biso ba pomba scène ba si la bisalo to lobela ba belle vie poutine de l'écriture. Bande konanga ba mi pesa ki chance ya ko jouer partout. Pona ko tombola ba talent na bango. Ezate keno ba fanda ki ka bisika moko te. Partout babando kende ko jouer yango sala ki keno ba talent na bango ebele ya batu bayaki ko mona ngo ebele ya batu ba sepela ki na nango ebele ya batu basali keno batu o penza to sambela peut-être to sunga bango pour que bakende liboso ezalaka bongo la famille ezalaka penza bongo yango na ye ko yebisa bino la famille en tout cas bino bo traiter Linda que aza mwana mabe, aza hypocrite, bo traité bongo te. Mais bo tala na miso nyonso ka ndenge zalaka. Bo tala na ba quatre coins nyonso ke non mwana oyo, mwana mwasi oyo, ndeko na biso ya mwasi leki na biso, yaya na biso, tantine na biso, la famille. Aza na besoin akende pe musika. Aza na besoin carrière na épée sa chance. Aza na nous gêne. Aza penza na nujene kuto mona kata ba mama mususu ba mama makambo aza na ya kokola mais partout ba benga kaya kenda na eko jouer et puis que non eza musala. C'est de la même façon avec Linda Cote. Yepe elle est libre ya ko jouer place nyonso. Quelque chose que ba bengi si ya kendo jouer na bel art, je ne vois pas le mal. Moi je me rappelle na interview na yo moko alobaki ye moko que non ndenge na zaboyi ata ba bengi singa wapi na okende ko jouer à moins que soki naza na
tableau mosusu faut na sala peut-être que pas ya mams parce que ye SB eza numéro 1 soki amonike parce que tomonaka déjà na bafilme mosusu Linda Cote azalaka te azalaka na ye te na bafilme mosusu omonaka filme ebandi esili mwa role na ye ezalaki te mais soki aza na barole te babengisi ye bisika mosusu aboya pourquoi soki mpe barole na ye eza ake mpe a jouer donc eza mwa bongo la famille biso tozala bato oyo te ke non totelema na nzela ya bénédiction ya moninga na biso te topesa bato chance dans la vie bapesaka bato chance. Linda Cote est encore jeune aza na besoin ya ba chance ebele aza na besoin ya ba opportunité ebele na vie parce que vie oyo toyebaka te nini ekokomela biso lobi toyebaka te mutu nani akosunga biso toyebaka te mutu nani akochange vie na biso alors soki opportunité emonani en tout cas nga nalobaka toujours et encore que non saisir yango donc selon ngai je ne sais pas bandeko na biso mosusu mais selon ngai j'encourage surtout ndeko na biso Linda Cote atantaka na ba place nyonso kotikalaka bisika moko te mais essaye au moins de tenter partout et kosimba et kosunga peyo ya et osunga peyo na système kaka ya tokos ma. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.